Mbote na balandi nyonso ya magasi tokomi wapi nga o abino epenge Fofana kolala kolamuka boyebi toujours mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo esengeli peuple congolais bayeba makambo nini azosala po aza mwana musala ya peuple foyebaka nini président de la République azosala pona bango mais bato baponami pona kolakisa peuple oyo chef de l'état azosala pona bango bazobima lokolo ondire bato mo bazosala autre trahison yango biso kola tosalaka musala pena koinforme bato nyonso baza na bandeko na bayaya na bango o bazosala na bastation nyonso ya Total ezokamwa bato bazofuta mati salaire eza muke tolelaki eloko wana na terre ya Joseph Kabila mais kokamwa pe ezokontinue toujours yango toso bosala biso tozwaka information après tolobi bomoi na nsima na nga eza clôture ya saut de mouton mais soki botali awa tuka nzela penda eza te bato bazosouffrir na nzela bato meme ya makolo bato ya moto bato ya mituka otali embouteillage moko ça ne va pas yango na ko préférer na tuna mwa mutuna mwana mboka mbote papa kombo nani kombo Messe Junior nga kombo na nga epenge Fofana awa toza wapi toza na pompage précisément place ni toza na pompage précisément place bazotonga saute mouton papa awa tomoni saut de mouton ekangi pena nzela mbala moko bino bato bosala transport bino bato ya moto bozosala musala awa na ba condition nini bon en tout cas tozosala na ba condition moko difficile donc très difficile donc bambouteillage bamituka ko baluka donc biso pe toza na mwa ba difficulté na ba client oyo tozo mema toza vraiment na ba difficulté moko ya makasi donc pour komisa mututi na destination donc il faut za na bokebi mingi donc so za na bokebi mingi te donc okoya kozwa likambo na client oyo memi po nzela bambouteillage eza makasi. Donc soit les moutons depuis bandi kotongo bozomona ngondeni évolution exacte. Bon en tout cas pour une évolution tozomona évolution ezali par rapport ya baso de moutons mususu oya pompage donc à bientôt tozomona ezokende déjà na suka soki ekomi na suka alors tomoni ke bambouteillage ezala déjà décanté. Merci bandeko toza ko évoluer toujours. Transport moto eza eloko ba congolais bango moko basali parce que nde balobaki non papa et tiens baki non prenez-vous en charge ba congolais lelo ba misu bango moko en charge ne wona mbote papa comment on a Ismaël to se trouve toza na pompage na précisément ce que bazo tonga sotu lelo ba bozana ba difficulté nini awa na mambo etali transport bozo sa. Bon, ba difficulté toza nango awa ezali kambu ya premièrement na nzela o batongeli biso ya soti mutona. Nzela wana batongi toyebite soki ba pesa nzela efongoma upa toyebite. Mais à chaque fois si ba moteur bazokende kuna soki bokei ba roulage ba pesa baza kuna kokanga tracasserie za kuna ndemo sakalate. Donc so yé kitisi moto kaka boye parce que ça distrait bakangi moto na infraction et banité alors tant ba tonga ba teli biso nzela wana soki eza keno e bakokanga ngo bakangi mbala moko pour eleka te po biso pe ba moteur tozala ba difficulté te parce que lelo ose biso nyoso to sala musala eza nde poto se retrouver ba mo ba classe ko se ba kosunga ba famille ba ninyoso eza awa momo bakangi moto kaka bo sala lelo roté bakangi moto okopesa 30 000 50 000 et quelque elal moi qui n'a pas caisse to ebi pesi ke kenda raté et si ke kenda donc moyen ya kobalukeza te nde batonga biso soti moto eza pour avantage ya biso nso bana mboka mais ba pesi rekoma cop na bango ba difficulté toza nango penza bazoka kokanga penza nde kokangeza ya GT donc so na minute so salika ya balusi moto ke kuna moya bombeza te bakango moto donc banda bandi kotonga soti moto difficulté nango toza eza ya embouteillage na tracasserie ya ba policier donc difficulté toza nango penza nde yango wana. En tout cas bandeko biso to sa ande musala boye mais loko bango balobi même na bokasa ba fongoli nzela te mais so otali pena na suka ya aéroport andolo ozomona keno ba policier bazawana na ba PM oyo keno bazozwa mbongo na bato ya transport en même temps bato ya moto bazo souffrir makasi bazo fingama
mais en même temps baza bato bazofuta mpe mbongo ebele soki bakangi moto 200 000 100 000 mais mbongo yango ekendaka wapi yango natunaka toujours mwana mboka général Silvano Kasongo bapolisier oyo baotambola manduki na Kinshasa même na popage oyoki bazolobela yango nani agéraka bango eza yo mais ntango bazokanga bamoto na désordre ntango bazozwa ba 30 000 ba 50 000 est-ce que yo oza okura ke bazwaka bambongo ya bato ya bamoto mais comme aka bato ya bamoto baza bato ya badésordre ngai mutu nalobi te mais naza na popage bango nde bato nini bazoloba avec idée makesela bokota difficulté nini etani ni nzela eza na popage poso de moto ekangi nzela mwana mboka mbote papa kobakisa nini na ba oyo baninga balo bon pona ngai na kobakisa kaka boye depuis basali saute mouton embouteillage eza makasi mais baroulage bakomisi biso bato ya moto lokola bilanga na bango donc batiaka makelemba na bambongo ya bamoto bakangaka chaque jour so bakangi yo osali mpe eloko moko te fraction moko te mais baosenga 60 000 50 000 70 000 mbongo wana ekendaka na kesi ya leta te tozobima mpo toluka mpo esunga mpe biso keno tozwa ata un petit esunga mpe biso na libota alors so tobimi toluka ekomi susu bakangaka biso tracasserie eleki sikoyo tokende tosala kikulu na ube tokende tosala nini batikela mpe biso tana biso ya mosala tosala mpe ta mpo tose retrouve mpona minute oyo na kongo mosala eza te tozosala bamoto eza te biso nyonso toza baillettré te so toza bavoyu te toza na balicencie baza awa bagradue baza awa toza na baingénieur presque genre ya bato nyonso baza awa mais il fallait batikela mpe biso temps tozala mpe bien tosala mpe mosala tose retrouve toza na mboka na biso toza na mboka bapaya te il faut tosala mpe mosala tose retrouve na nde moko ya bien batika tracasserie nakosepela otala kamera oloba na mwana mboka Silvano Kasongo ye aza numéro 1 aza patron ya bapolisier par rapport na tracasserie oyo boza kosibir awa na popage papa général message na ngai epa na yo ete otala biso likambo oyo na pompage nano et surtout na PCR et puis police bango bapolisier bazokanga lisusu bakuluna te mosala baokaa kokanga bato ya moto PCR ayebi kobongisa lisusu makambo ya nzela te ke o nini embouteillage nini te donc bango baya kaka mosala kaka balotaka bato ya moto biso bato eza na capitaine ya molai wana mosala na ye kaka kokangaka bamoto ayebi lisusu mosala na ye te erreur na ye ayebi yango te alors otala biso likambo oyo biso toza baétranger te toza bana mboka tozoluka na mboka na biso batikela mpe biso liberté tosala mpe mosala na ndenge esengeli tokosala mosala na désordre te tosala na ordre ndenge esengi tosala mpo tose retrouve. Merci bandeko depuis président de la République Alassane Kiango tomoyeka bafoto kongola akomi koluka amona na miso po tomoni bafoto tolembi yo atake mona popage oza awa onini oyi koloba na bato bakolanda o na poto mosala yango ezokende to ezokende te tongi toloba kaka ke d'abord tozo remercier mokonzi ya mboka son excellence Félix Tshilombo Tshisekedi bino bozomona eloko koloba kutu eza te bobolande bino nyonso batourne na ye oyo azosala wana nyonso azoyebisa bino kuna eza nde vrai mpe réalité parce que toza na pompage bino bomoni botala bapont basode mouton omoni donc mosusu ezosekisa sode mouton toyokaki yango te toyebaki yango te lelo sode mouton ekomi réalité tozomona yango wana nde ezobeta babadada do makambo eza baréalité eza makambo bafoto te kutu nde bato nde basalaki bafoto tozalaki na besoin bafoto te me tomona yango misala nde ezosalama tema bato basengaka bafoto totikali bango bafoto mpe longwe do mosala nde ezosalama nde mosala sikoyo ndeko na ngai nini okoloba na komona volonté mosala oyo bajeune congolais baleki na yo ozomona bato baza na ba 25 ans 26 ans baosala mosala mais avec Joseph Kabila babimisa bacongolais kome bato ya mayele ya misala maboko baza te ka politike nde bato bayebi na Congo mais ntango ozomona bana oyo baosala mosala oyo ya miso obenga bango baleki volonté oyo mpe okoloba nini eloko nazosenga kaka d'abord nazo koencourager bango à chaque fois topesa bango baconseil tofélicitaka bango omoni yango mpe tozosenga eza kaka biso te toza na Kinshasa wa
même bino batu boza partout dans le monde boza na Europe. Merci bandeko boyagi mambo etali takaseri ya bamoto bomoni kelo ndenge moto penda ezokende c'est-à-dire eza mambo alokuta te bazo akiza bato ya bamoto baza bavoyou baza baboyi mais bozomona ndenge la police oyo aza mpona kosécurize bato mais est-ce que mbongo baozwa ya bamoto oyo ekendaka wapi mwana mboka général Kasongo na popage bazokanga bamoto mwana mboka mwa maloba na oyo ya suka na bato baolanda yo mpona so de mouton mpe na bato bazondimela chef de l'état te tomoni pas même une année me mosala ozosalema nini okoloba na bato bazokwa na so de mouton ya popage te na bato bazondimela Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo makambo na ye te nini yo okoloba na bato wana d'abord eloko na nesa bango kombo na ya sika ezali fachi béton presque nyonso azoboza kokisama namoni eloko na koloba te parce que bino mo bozomona nyonso eza baréalité soki baza na tembe baya bafuta batransport baya parce que comme un lieu moko touristique oyo bokomona basaut de mouton pompage ozala saut de mouton ya sika ya liboso na pompage yango nde ozala eloko ya liboso ekozala liboso nanu manifester quoi omoni c'est fachi béton point fachi béton parce que tolandi batourne ndeko nayebi te bino boza presse bomoni te partout esika nyonso azokende na États-Unis partout atamboli vraiment tozosepela maka tozwi mokonzi ya mboka oyo alingi mpenza bana mboka nalandi ye na some oyo azalaki abengi le peuple d'abord bamindele bakambo basepeli ye wana nde mokonzi ya mboka oyo biso nyonso tozosepela mingi ya kolobela te yango kaka toto babongo bandeko eza réalité saute moto yango bozomona eza réalité biso tozovivre yango. Merci balobaki ya pesa ezokanga bamoto mpe bokotala lolenge nini bato bazomema bato awa na popage saute de mouton eza na katikati ya nzela bazodevie banzela général Kasongo Silvano oyebi nde tosalaka mosala tozoloba mpe tozolakisa image balobaki pesa azokanga bamoto yango wana balobaki la police est-ce que la police asalama mpona kokanga mutu sans autorisation la police asalema mpona kosécuriser mutu merci Dieu Makesela nzambe ya image